Toi koufi parce que l'État a payé sointé. D'ailleurs, quand le ministre, moi si na robela, mbangu na mama na France. PDG mo entreprise moi si na beli, mbangu na Inde. Nzamba. Nikologa à cause de la patriote. Mais ce qui mutuazo ya kokoma ministre pour azwane mbongo ebele, pour gagner mbongo ebele, pour aller yena bana na ye et non pour servir. Mutuana aza patriote te. Asenga qui indépendance avant et PRR non c'est pas naïe fagatika. Mais moi je me dis ceux qui vraiment tous en parlement na mboka oyo, pourquoi pas que voter ba loi oyo et ça la keba kanga bato bazon à propos le roi wana. Lumumba a sacrifié vie naïe, a sacrifié maïle naïe, a sacrifié nyonso pour na peuple congolais à la libérer. Peuple atika komodir mboka naïe. Ba malédiction wana et comme akapé kweyaka. Ce qui bosse une malédiction, Nzambo quitte la malédiction. Et ce qui quitte, qui est le premier souffrant? C'est même peuple, n'est-ce pas? Population. Ministre de la Santé. Oyo ba kondomé le gouvernement Zoya Sika. Ce qui moutumoko a koufi dans l'hôpital général. Ce qui moutumoko a koufi dans l'hôpital Nyonso à Mokili. Parce que azangi 1000 francs pour na bazongi samwana na emai. Azangi 1000 francs pour la Samoane makila ba négliger mwana na ti mwana na ya kufi aleli na kombo na yo ministre de santé nzamba kotuna yo zalaki ministre de santé osalaki nini pona mama wana mwana na ye bazongi sa makila saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya muziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Bienvenue à très cher internaute, il y a Info Plus, merci à abonné fidèle Nabiso. Bonjour ou bonsoir par rapport à l'ère Bino Rolanda Biso, nga Bino Mustafa Malem Bene na Psamno ka kebo mesana nangai bayanga kati déjà babandi ko mesana nangai to sala ka musala oyo na lobaka mingi za rapport na ba information oyo sala ka ke soki to zu information moko boy to diffuser la rabino nakobanda boyeto sans que na remercier ba oyo bazali wana ba soutenir musala biso to ko sala malgré ya liboso ezalaka mon papa mon deux jeux Lukman Mudingumba le vieux Babimboli agence Badem Oversi HM Henri Modogolongo ya Mustafa Kobange assalamu alaikum le président Igo Mingedi ya équipe Genovi au Bamatistade et puis na Y243 consommant congolais na lobara alekan couturier tout ça panaye lelo to robeta lisolo ya patriotisme ezanini to robeta ona nani to robeta ngo nande komoko na réservé comme na ye oyo azali invité na biso to beta na ye lisolo wana nini ezali patriotisme nakoleka nako pesa ye mbote ndeko mbote na yo pe mbote pe na baye baota la biso na chaîne na biso Info Plus. Merci ndeko soki okoki se présenter na bayo bakolanda yo première fois na Info Plus combo et puis ozali nani combo nanga Mwalim Imam Ousmane Babou Amisi Dokodoko. Naza étudiant à l'université, la prestigieuse université à Mecque, en Arabie Saoudite, na faculté à droit islamique. Et puis, Naza pendant les vacances na Mboka Nanga, les pays les bien-aimés, la République démocratique du Congo. Et puis, bon, Naza honoré l'invitation na chaîne Nabiso, Oyo Bandeko Bafandi, Bawata Labiso, Batomaele, Koleka Biso, Bazo Zelato porté Bango. Toi apporter bango loko oyo et que satisfaire bango na banda ko Kabazali. Merci cher Ousmane lelo yo ndengo ki n'annonce ngai to kosolela la patriotisme lelo yo mowana et lo bamara mwa mingi to kolinga to yeba patriotisme ezanini oyo en définition ce qui to ko yeba patriotisme ezanini. Bon en un mot sans pourtant aucun
na ba définition littéraire, d'accord. Ce qui en un mot par compréhension logique ya mutu nyonso. Patriotisme ezali le fait ya mutu nyonso azala attaché na ba devoir personnel pour na kosala ete ye a apporté quelque chose na mboka na ye esika oyo ye abotami esika oyo akoli esika oyo ye ayebi ke ezali patrie na ye sans que a trahir patrie wana sans que a rendre mauvais service na patrie na ye, c'est-à-dire qu'il y a une nzoto na ye molimo na ye maele na ye a mettre yango na service ya patrie na ye sans qu'il y ait les locaux de retour oyo loko wana oyo azan nango besoin te kaka a faire avancer société na ye. Et le rebengami patriotisme na mukuse yango wana, c'est-à-dire que muto azwi nzoto na ye makila na ye bomengo na ye maele na ye bomoi na ye atia na service ya ekolo na ye sans que azele loko moko te na retour ekolo ezongisela ye ou bien sans que ye azela bafuta ye eloko moko be na musala oyo wasala pona mboka et puis azali préparé ya ko trahir mboka na ye ata ngonga mokete quel que soit prix au barotiela ye pona trahir mboka na ye. Merci ndeko chez Ousmane na malobano lobi patriotisme ezali na eza devoir moko oyo ce qui n'a comprendre devoir oyo citoyen nyonso ya mboka akoki kosala par rapport ya mboka na ye to bandana no étant que congolais par définition oyo uti ko pesa étant que congolais est-ce que biso ba congolais tous aka ba patriote parmi biso ba congolais parce que ceux qui nous regardent peuvent aussi se demander est-ce que Mtolo Baza congolais parmi biso ba congolais parce que je le suis à 100% peut-être à 120%. Parmi biso congolais, oui, il y a des vrais patriotes, Bazali. Pour ne citer que Mamadou Ndala, un patriote. C'est-à-dire Mouto a koufi na champ de bataille pour na salanini, pour na défendre mboka na contre Banguna ou Bazoluka, ba tia trouble na mboka na ye. O baneko buma bandeko na na côté est, o baneko piller ba minerai mboka na ye o il fallait que richesse wana ezongela bana ekolo pour na ba jouir nango. Ya tie molimo na ye nanzoto na ye nyonso au service ya mboka tia koufi na wapi sous les drapeaux. Ba patriote bazali lokola ba musée Laurent Désiré Kabila. Oyo ba pays nyonso ya Occident na ya Afrique basangani ba inie parce que il a tenu à ce qu'il puisse travailler pour son pays. Oyo lobaki n'est jamais trahi les Congo. Celui-là fut un patriote. Pour ne citer aussi tant de personnes totanga les sous moko Patrice Emery Lumumba o lelo na yoka bato belé balekaka na ba TV na ba internet balobaka non Lumumba azaki na tort asenga ki indépendance avant et PRR non c'est pas na e fakatika mais moi je me dis ceux qui vraiment tous en parlement na mboka oyo pourquoi pas que voter ba loi oyo et ça la keba kanga bato bazona ba propos loi wana Lumumba a sacrifié vie na ye a sacrifié maele na ye a sacrifié nyonso pour na peuple congolais azala libéré na nini na esclavagisme oyo mundele belge ayako mema na Congo depuis des siècles. Congolais comme libre, Congolais a comme oyo azali bongo na valeur, azali bongo na honneur même ya kibomoto. Akoma kolia lokola mutu, akoma kotanga lokola mutu, atika kozwa ba fimbo bande kozwa lokola nyama pa mundele. Ba Lumumba basali wana tina suka, sans qu'il a trahir mboka na ye, tozo indépendance, ye akufi même après indépendance, ce qui une année après. C'est mon point de vue. Il faut que l'indépendance parce que bazo marché sur les sangs ya moto ya sacrifier vie nae pour na patriotisme nae pour nekolo nae ba patriote baza ebele msu toza bango tilelo donc otanga bango nyonso te baza vraiment ebele. Chosman ce qui n'a tunaki question ezaki par rapport ya makambo lelo biso tozo tomonaka o biso tozo vivre lelo na mboka Congo et puis par na ba pays africain na yebité peut-être na Europe ndeni nezalaka. Mais lelo yo tant on a tenu yo est-ce que ba patriote bazali otangeli ngai Emery Patrice Lumumba otangeli ngai ndeko Mamadou Ndala et puis Mzee Kabila mais lelo to lo baboye na tunaki question ezaki beaucoup plus tangu na nini na yo na définition lo baki que ezali devoir yo
un humain ou bien un individu congolais tout le babiso de tant que des congolais a se sacrifier pour namboka ne azela elo côté mais lelo yo makambo ezoli ke la biso na bamboka na biso to bananano na politique te to zo étant un patriote to tambola na balabala to zo mona lelo basalite tozomona ndeko moko tozandeti awa boye tozwi salite na biso tozwi biloko peut-être toliaki toboki na balabala toloba lelo yo que na Congo ba patriote bazali to il faut to sala ndenge nini pour na kokoma patriote. Yalboso pour nous répondre yo. Je vous dirais que Congo na 80 millions ou 90 millions de population démographiquement parlant. Oyo zo sala biso ba congolais. Toza na 90% ba congolais ba kinda resembler chaque semaine. Toza na musulmans ba kinda resembler chaque vendredi ou bien chaque jour. Toza na ba chrétiens ba kinda na ba église chaque jour et chaque dimanche. Est-ce que oyebi ke batuno so ba kinda resembler même ba religion yango moko esali ete patriotisme ezala devoir ya liboso ya mondimi. Muto asambelaka. Excusez, qui patriotisme est la première devoir ya mondimi. Nandenge lobby est-ce que biso ba congolais to appliquer rango? Na lobby na yo boy. Ko appliquer, il y a des gens qui l'appliquent, il y a des gens qui sont patriotes. Est-ce que la majorité elle est patriote? C'est ça le problème. Parce que ceux qui tozongi na ba religion nyonso ezalaka ko imposer ba to patriotisme. L'amour de sa patrie. Biso na islam prophète nabiso Muhammad alobi hubbul watan min al iman, c'est-à-dire kolinga mboka na yo ko se sacrifier mboka pona mboka na yo ko zala au service ya mboka na yo ezo faire partie ya foi. Oloba jamais que naza croyant ce mutolinga mboka na ote. Oloba te que naza croyant ce qui osa premier à trahir mboka na yo pour ba intérêt na yo personnel. Il faut mbongo ekota na poche na yo na compte na yo bana na balia batonda au trahir une portion ya mabele ya Congo ato sambeli ndeni nzamba ni malosambo. Chez Ousmane na question nga na tuna kiwana mais tango zoloba ke kolinga mboka na yo tango zo sala salité tango zo salité na yo ozobimisa libanda ozomona te ke toujours baby samboka wana za suki patriotisme malgré na ba religion na ba église bazote yango toza na problème et que bisika oyo batu bakendaka losambo bateaka bango lisusu patriotisme te. Donc ba leader d'opinion eza ba imam wa mosquée ba pasteur ba musicien ba to théâtre, c'est-à-dire oyo nyonso batu bayokaka bango. D'accord. Bateaka lisusu patriotisme lisusu te. Et comment ça okei na bisika losambo bakoma kote ya batu mingi lola pokota na lola lifelo miracle babosani kote ya batu esika oyo mabele ya mutu oyo makole tambola kwa mabele babosani kote ya batu esika oyo mutu afandaka mutu alalaka mutu alamukaka te ya batu mabele na bango awa avant était bakende ko sala bolamu ya kota na lola basala na mabeleti. Alors ba leader d'opinion na biso oyo baza bongo ebele na ba église na ba mosquée na ba wapi na ba musicien bayembaka lisusu te pe batiaka lisusu patriotisme te bolingo ya mboka pamba te moto aza na posa mboka na ye alingi mboka na ye akolinga kaka bolamu mpo na mboka wana etango azolinga bolamu mboka mpo na mboka olinga te mutu mutusu nde asala yango akolinga ye azala mutu aliboso oyo azosala bolamu wana. Alors tango yo ozwi salite obwaki liboso lopangu na o ozeli nana ya kolongola mutu mutusu l'état na l'état non te parce que l'état pesa na part na ya munene soki lelo batu baza ba patriote te l'état za na part na ya munene na répondre par rapport à lobby tango yozela nani ya kolongola yo eza lelo totala na ba télévision na biso wa batu nyonso komaka l'état hotel la biso likambo yana bike non mutu abwaki azozela l'état ya kosalela peuple nyonso na mokili azela l'état asala likambo pona likambo ebonga parce que l'état mutu azo gérer bateau l'état mutu aza mokonzi ya bateau biso na Coran lobi ati'u Allah boto sanzambe obéissez à Allah wa ati'u rasula pebo obéir na Thomas prophète wa ulul amri minkum pebo za na obéissance likolo ya baye oyo baza na autorité likolo na bino c'est-à-dire l'état tangu yo bimi obwaki bosoto na nzela muninga vandi wana amonio
na oya boaki na oya moni apekisite islam lobi bango nyonso baza ba complice baza na lisumu moko parce que islam ebengi biso na kopekisa mabe soko moni mabe prophète na biso ya islam alobi man raa minkum munkaran oya komona mabe na misu na ye parmi bino falyughayiruhu biyadi apekisa mabe wana na maboko na ye. C'est-à-dire omoni mutu moko alingi azwa salite abwaka bovandi libanda boza bamikolo na ye to boza makasi koleka ye boloba na ye zwa salite na yo simba yango kende koluka poubelle ya kobwaka yango. Et prophète alobi fa illa miyastatu soki okokoka te kopekisa mabe na maboko na yo fabilisani pekisa yango na maloba na yo. Omoni mutu alinga boka salite na nzela ah tonton bonjour tantine s'il vous plaît ko monte ke ngo sala boza mabe e ko sala salite okozwa ngo to ko boka ngo tala poubelle yango wana kuna à quelques mètres nao. Et prophète alobi fa illa miyastatu fa biqalbi wadhalika adhafu al-iman pe soko kokokate ko pekisa mabe na yo même na maloba na yo ina yango même na motema na yo uyini geste wana mutu wana sali mais oza faible devant yo koki kolobate parce que ozobanga osalo mabe mais lelo batu ba ina ralso mabe te batu ba commencer mabe salami non seulement pekisi na maboko na yete non seulement pekisi na maloba na yete ayini yango pe na motema na yete bimi na normal. Chessman, bimi nango normal, aïni angote na ba façon nyoso lobeli islam et lobby. Mais lelo to lobake peut-être pe ba congolais bazo sale la troisième. O ezali ke non aïni nango na sa mutema. Pour lelo na Congo ekoma soki lelo moni mutu na mabe ebisi ke yonde ko bongisa mboka ngo. Osomona te ke peut-être na Congo ba te belé lelo yo ba koma ko banga un mususu alobi bongo ba ko répondre mabe topé et ko créer pe loko moko ya désordre et sali sous mabe. Mutu apekisaka mabe ya motema soki azosala mabe wana aza mutu oyo mabe oyo ye asali soki ye apekisi ye mabe kokomela ye ya munene koleka wana. C'est-à-dire quoi namoni mutu moko aza kolangwa asimi munduki ato asimi mulangi soki nabina apekisa ye kobetanga mulangi wana zoki naza vraiment na certitude que ye so na pekisi ye na miki koloba na ndenga langwe boy maele kimie na mutu akobetanga mulangi wana zoki en ce moment là uyini na motema mais soki ibikaza mutu normal asa na yo lokote na ba mo poli parce que kopekisa pe batu mabe eza pe na ba règle na ba condition nango il faut pas oya kopekisa mabe na mabe oyo eza mabe koleka oyo bato na basali. C'est-à-dire quoi mutu asali mabe olo ebisa ye gentiment poliment tantine tonton bonjour boni oza bien namoni oza mutu malamu mais geste o salio ezo ressembler na yo te ya kobwaka salite o awa so ozwaki yango obwaki wana poubelle kuna enge ezala bien nga namona koza mutu mo très respectueux mutu wana taza mutu mabe ndenge nini maloba oyo obimiseli ye akoka te répondre mabe mais soki oyo mbala moko yo zoba mpo na kosala boye koza liboma arépondre mabe. C'est pourquoi na Coran nzamba zoloba pona kopekisa batu mabe nzamba lobi udu ila sabili rabbika benga batu na nzela ya kosala malamu na nzela ya nzambe oyo makambo oyo nzamba lingaka ya malamu bil hikma na sagesse wal mau'izati al hasana na maloba kitoko yo kopekisa mutu mabe te na maloba ya kofinga ye na maloba ogangela même ba na mibale na ndaku soki moko alinga simba mbeli lobi na ye tonton touche pas au couteau, hein? C'est pas bon, d'accord? Allez, viens. Maman t'aime, n'est-ce pas? Alors, si je suis mbeli, moi, mais si je dis, yo, zoba, tika mbeli, wana. Si je déplace à simbili, c'est-à-dire, bah, expression, bah, mot, aux autres choisir pour nous péxer, il faut y est-ce que vous êtes capable de choisir, bah, mot, ou les alibons adéquats pour péxer votre mabe, ou bien vous avez un tempérament, wana ya kopekisa votre mabe na maloba kitoko, so vous avez un côté, luka mutu so aye ba kopekisa mabe na maloba kitoko, yebisa mabe wana ya kine kopekisa yo fana na wakimia. Alors mabe tango ezali eza partagé na batu nyonso. So la muki na tongo, otuni congolais nyonso nanga na yo, olingi nini po na mboka? Vous aurez réponse moko. Na lingi mboke bonga. N'est-ce pas? Yo lingi mboke bonga te. Na lingi mboke bonga. Nga lingi mboke bonga ti na lingi bonga ti ndeko na biso pe cameraman na lingi mboke bonga. Alors soki biso nyonso toza na envie moko mboka ebonga et pourquoi mboka ebeba ebonga te chez Ousmane soki mboka ezobonga te to banda pe koloba mingi lelo tozotalaka de part et d'autre na ba gouvernement
na ba homme politique makambo ezoleka ebele tant tozolobela patriotisme mais makambo elekaka na mboka omona boye ministre moko boye bapesaki ye topesa exemple bapesaki ye mbongo moko boye ya kofuta bato me ekomite directeur moko boye ifalaki asala eloko moko asali yango te quelque part ntango yo ozolobela likambo ya patriotisme mais nga na kolobaki na Congo patriotisme eza kaka te to mpe bacongolais biso bacongolais tozopratique patriotisme te patriotisme ezali epai ya bato mosusu epai bato mosusu nde mpe esi esili ilibela eza esu te ntango tozoba patriotisme etambola nzela moko na responsabilité mutu soki bazonome ministre eke ayebi ke nga naozala nga un bon ministre te naoservir na ngai nation te aotika na ye azwa mbongo te Ousmane azwa mbongo te lelo mutu moko azalaki peut-être azalaki ne commerçant akomi ministre atika mbongo ebele wana okende ozwa likolo kaka kozala patriote mais soki mutu azoya kokoma ministre po azwa ne mbongo ebele po aganye ne mbongo ebele po alia ye na bana na ye et non po aservir mutu wana aza patriote te. Un patriote akomaka ministre andimi kokoma ministre parce que aza na vision moko boye ya ministère ba opesa ya wana pona a changer du mal au bien alongola yango na mabe ezalaki akomisa yango malamu tango mutu azokoma ministre akomaka ministre pour servir toute une nation soki ye a échoué na responsabilité na ye wana et que bato yo ye azali ko gérer na ministère na ye et que ba affaire ya ministère na ye et avancer na l'autre côté par contre baby akomi ko signer ba malani bato ba contrat kaka pona libumu na ye elia mais papa nzamba omona eti nzamba yebi mambo salati nzamba rotuna ye nzamba rofuta ye avant liwa na ye pamba te prophète na biso na islam alobi kullukum ra'in bino nyonso boza ba responsable wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi pe bino nyonso moko na kati na bino akotunama sur responsabilité na ye oyo nzambe apesi ye. Donc tant que baponi au ministre, PDG entreprise, gouverneur, bourgmestre, chef de quartier, directeur soki wapi, ata baponi au gérant na kacha boutique ya mutu. Oza responsable soki mukolo boutique amoniote. Soki mukolo entreprise wana yebite makambo yo sala. Soki président de la République ou bien soki ba député ba yebite ke yozo détourner mbongo ministère. Olo sala ngo makambo ya malamu o sala ngo makambo mabe. To soki yoza na clique ya ba mi moko boy. Ozaka soko détourner mbongo. Okaboleli bango ndambu parce que muto kanga bino te bo se protéger entre bino. Boye ba ete ezala muto moko azalaka incorruptible ezali nzambe azomona bino pe ayebi moko na moko bozali ko bomba et nzamba ko punir bino avant liwana bino koma. Ousmane tolobela o ngaki o bandai pe kolobela o bandai koloba pourquoi mboka ezobonga te, comment trouver des solutions par rapport ya que lelo et congolais pour ala bien pour mboka bonga pour tous ala ba bon patriote ba remède nini ezalaka que ce qui muto appliquer yango a combien bon patriote topé et loko nini ko sala que mboka na biso ebonga. Papa mboka po ebonga ezala simple. Ezala mutu na mutu asale la responsabilité na ye. Soki mboka ezana problème ya décoller. Oyebi ke na mboka nyonso ya mokili okozwa Angelou Otie président de la République. Mais soki à partir ya peuple obengaka souverain primaire. Soki azozwa responsabilité na yete. Soki ba ministre o bazo nommé bazwa responsabilité na bango te ya kobanga ete soki na sali mabe soki même bato mokili ba omona ngate soki bato mokili ba punir ngate nzamba ko punir nga soki bato bazozwa nzambe lokola za jouer amona na ete ayoka na ete eke mutu aye na fonction moko boye pona ye pe atonga banda lokola baninga mutu aye ko assumer fonction moko boye pona ye pe azukomisa bana na ye ba Richard ba richissime soki bato bazwa responsabilité na bango te mais mboka etika la boye libelati
toke na responsabilité ya moko na moko biso ba congolais biso moko oyoka te chaque jour congolais zo modire mboka na Nandenge ni. okango te Nandenge. ah mboko pena ebonga nango soute mais c'est toute une prière. Combien de congolais balobaka mboko ebonga soute par jour et bino mbena bango ebele. Et au moins, les Congolais sont bavandi wana bayoki ye oleba pekisa ndeko tika komodir mboka baseki bango nyonso okamso bimboko bena batika na bango toteka ngo toka bolambongo okanga te okanga yoza muta presse. C'est-à-dire aussi longtemps que peuple azo continuer komodir mboka na ye na maloba na ye mais prière wana eza exaucée. Parce que Mutozo c'est automodir yomoko. Mais ba congolais pe ba congolais belebe baloba ke non nzamba yoka rasu ba congolais te po ba passion ba congolais bazomona nzamba za wapi po na yoka batuto sambela mais c'est comme si nzamba yoka ralisusu te yo zolo ba ke non biso ba congolais to modira mboka à chaque fois à chaque jour mais tant que ba baloba ke to sambela mais changement zo yate. Papa changement yaka na losambo te changement yaka na rosala musala bo benir mboka na bino na maloba na bino après changement yaka na losambo te mais lelo ba église comme yebele ba église comme par-ci par-là bat ba losambela to sambela pona mboka tozomona ngo bisike bele tozana prière pona mboka ba banderole ba affiche ebele ndekosman yozolo ba changement yaka pona losambo te. Oyebinga on a répondre yo comme étant congolais. Oui. Non répondre vraiment comme étant musulman. Parce que Batouba ça l'amalgame. C'est pas ce musulman qui parle, mais c'est ces Congolais qui parlent de son pays, de sa nation, de sa patrie. Alors attends, Toloba Congo, il y a le roi Toloba comme maman Nabiso. Pambate Congo et sa maman Nabiso nyonso. C'est pourquoi on a banné copé sur responsabilité à moko na moko. Donc on a besoin de peuple. Peuple atika komodir mboka na ye. Ba malédiction wana ekoma kape kweyaka. Soki bosengi nzambe malédiction, nzambe okitila bino malédiction. Et soki kiti, qui est le premier souffrant? C'est même peuple, n'est-ce pas? Muto souffri ko le kabatunyo so zara mama wana wa teka ma desu na coin. Izara jeune wana wa sara ni échange et nani échange mbongo na coin. Izara tata mwasi wana wala mbarane blo na restaurant na coin. Okomona kaka biso bato balabala oyo. Muke mboke bonga esote. Mais bato bazoka maloba wana esengeli ba pekisa na mabe. Lora toloba kiawa soko moni mabe. Oko pekisa mboko na ote pekisa na maloba na yo nekotika komodir mboka. Wana ezali sur le plan, c'est-à-dire que responsabilité à peuple et moko. Peuple wana de chaque jour azoboaka ba papier, ba salité, mutabimi na fula le pangu na ya boaki na balabala. Batu ba moni ole ba pekisa ye ba tikie, ope amona ki wana yepa ya bakisi musu likolo. Responsabilité à peuple ezali munene pour na mboka etika na ndenge za boye. Lelo oyo to comme la dépravation des mœurs. Boto seza lisusu te. Mutozo to samuninga zate malobeza lisusu malamu te entre batu. Nyonso wana ezali malédiction na kati ya mboka. Losambo ebele mais batu bazobimisa maloba ko se maudire tongo midi pourquoi peuple azana part na il y a responsabilité. To comme sur le plan il y a ba leader d'opinion to loba ki aba imam na ba pasteur. Oyebi que chaque vendredi ba musulman tout ba kendaka na mosquée. Ozo imaginer soki imam ya mosquée wana asali panda inane ate aka batu makambo etali mboka la bango atei bango bolingo mboka atei bango mabe ya kobwaka salité na balabala atei bango mabe ya komodir mboka na bango atei bango bolingo ya ko soutenir ba dirigeant na bango oyo bazo gouverner bango po na mboka kende liboso atei bango ete dirigeant politique ata sali mabe okomodir yete mokosenga na nzambe agide nzambe apese maele po asala malamu pamba te soka sali malamu bana ba bénéfice malamu wala peuple soki batei batu na mosquée pendant une année kolinga mboka na kosalela mboka na ko servir mboka batei batu oyo bakendaka kosala na ba entreprise publique ba fonctionnaire de l'état baebisi bango ete bozokende musala te po na bokende kotondisa ba poche na bino na mbongo ya corruption mais bokende musala po na bokende ko travailler afin que société ekende liboso bana na bino bakoya na sima bakuta une belle société déjà effandi
oyebi bato batie bango lokola na ba OCC, Office Congolais de Contrôle. Bato ba contrôlaka ba soso po ekota na mboka. Bato ba contrôlaka bilia otolia ke utaka na mikili ya libanda. Ba mbisi, ba soso, ba nayebi te ba biloko nyonso kolia, ba vivre frais wana. Ozo imaginer soki mutu moko akontrolaka biloko wana eke baye ba corrompre ye na mbongo mpona kotisa basoso oyo epola na mboka bato balia. Soki mutu wana bateyaka ye na moské to bateyaka ye na église na ye pendant une année, patriotisme, responsabilité, que corruption eza eloko oyo nzambe apekisi pe soko olei yango ata osambelaka ndenge nini okota lifelo mutu wana kobanga kozwa mbongo ya corruption. Même asimbi yango akanisama moko pasteur na bango bateyaka soki asimbi mbongo wana kanisi moko imam na bango moské mambo ateyaka azongisa mbongo wana bambisi wana ekota. Chessman, tant que mutu côté ya oui na ba mosquée na ba église bozo côté ya mezali côté ya quelque chose eloko wana te mais mutu wana azana famille azana bana place oyo azo travailler lifuti mo ya malamu ezate akosala ndenge nini nazoya na responsabilité ya moko na moko awa nazana na niveau ya population na komi na ba fonctionnaire ya l'état na koma niveau ya l'état oyo esengeli afuta mutu. Alors tango mutu wana salaka neti na Office Congolais de Contrôle eke nzaleleki makasi ayebi na ye mabe ya corruption te to ayebi na ye me azomona ngo loko moko ya muke ye azwi mbongo atie na poche bambisi basoso bakwiso bato baliaka ekoti epola ekoti peuple allié population wana akoliango banani bakoliango bana tata mwasi na ye bana mama leki na ye bana banoro na ye bakousin na ye babokilo na ye nde bakolia biloko wana n'est-ce pas. Etango bato balie wana bato wana bakufi na biloko wana epola oza sûr que nzambe otika kaka mbongo wana corruption ya azwaki wana oyo nyonso akosombela yango bana na ye mpona balia ata asombi na alimentation ya kitoko ya propre ya ndenge nini nzambe akobelisa mpe bana na ye bamaladi ya minene ya makasi oyo mbongo oyo azwi ya corruption wana ekokende kaka na bahopito mpona basone nango bana na ye asala watelo komote soki atongi bandaku na mbongo ya corruption eke atikeli yango bana na ye na simaliwa na ye bana na ye bakozwa pasi na mokili awa bakoteka bandaku wana moko na moko ti bakokufa bapauvre bango nyonso bakosala yango eloko te pamba te ye azwi mbongo wana na kosakrifie milimo ya bikelamu ya nzambe parce que peuple wana oyo ekolia basoso epola wana baza bikelamu ya nzambe. Nzambe otika oto détruire bango kaka parce que yo olingo koma riche pona égoïsme nao. Donc mutu nyonso akendaka musala l'état ayeba ete eza responsabilité na ye asala malamu pamba te na kosala malamu wana société ezo avancer na kosala malamu wana mboka ezo tombwama na kosala malamu wana bato bazo vivre malamu pamba te ye assez privé kozwa mbongo ya corruption pour na peuple vivre malamu alingi te bato balia biloko lokuta eza ndenge moko na baentreprise nyonso ya l'état même na baentreprise privée. Alors toye sikoyo sur nani responsabilité ya bateyi na bamusicien omoni yango ndenge nini soki bamusicien na biso basali 2 ans babisaka baalbum bayembaka patriotisme bayembaka conscience ya bomoto kolongola mutu oyo nyonso ya salite eza na mutu na ye kolongola mutu oyo nyonso ya bosoto ekota na mutu na ye bakomi koyemba kibomoto ndenge nini esengeli na mutu ase comporter na société bakomi koyemba ete kolia corruption eza eloko ya mabe non seulement ozo détruire nation na yo mais ozo bima traître pa ya nzambe tango ozo lia corruption non seulement ozo bima traître pa ya nzambe ozo trahir nation pe oza na malédiction ya bato nyonso ya mokili oyo bazo vivre na mboka wana soki ba musicien bakomi koyemba wana bato ya théâtre bakomi ko jouer ba pièce théâtrale oyo ozo benga mutu na kibomoto oyo ozo teya bato patriotisme oyo ozo teya bato nationalisme oyo ozo teya bato keno kolia corruption eza mabe bana oyo bakoma bakonzi alobi bakokola bazoyeba ete ya solo corruption ezalaka mabe ya solo kobwaka salite na nzela ezalaka mabe eloko oza devoir epa na nga eza nde patriotisme eya nde kozala na morale ya malamu eza nde kozala na civisme ya malamu
tozo former génération nini, tozo compter que la génération nini dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Tozo sacrifier génération ko yana sima na biso. Chosman, lelo ozolo bakeno ba musicien bayemba bayemba maramba patriotisme, mais lelo asali nini album moko boye été kamité au monité que yé pas na famille, o il faut aller ça. Au monité nenge ba Congo ba lo bakeno asali mfuilo asali logo moko te a gagner logo te. Nation ko servir patrie. Et ça la priorité que le cas servir yo libumuno na famille na. Ba Lumumba, ba musée, ba Mamadunda, ba kufa pona nini? Pona patrie, pona école. Est-ce que bazaki na ba famille? Est-ce que bana okanisate que bazana besoin ko servir ba famille na bango? Tango muto akufi nzala. Parce que a préféré ko servir famille na ye. A préféré ko tika ba œuvre oyo et ko zala cause. Il y a patriotisme, na mitema ya génération et de génération, mais moutoua dans les bons. Ce qui en est mort musicien, le bino misara album où parler c'est patriotisme. Oh le bino parler kaka cirki bon moto ya moto, non parler sur prise de conscience, non parler sur méfait à corruption. Est-ce que moi que moko na bango à servir nation? Bon, na éviter, on a point de vue nanga, ils a ko imposer ba toutes les mains. L'État soka lingi vraiment. Mboka est décollé, Mboka est kende, il faut des mesures fortes. Des mesures où l'État comme malheureux laza, l'État moko dictateur mais eza dictature ya malamu pour na kodresser batou. Tant muza kotaka Laurent Désiré Kabila. N'était so yozana kin ngala na kin. Tono mata deux personnes na taxi liboso na kita liboso na baya soana tozaki na baya liboso batumsu batelemi ba benga ngo rai. Mais musée a qui a bêti le confinement sabi il faut essayer là comportement non sur la salité et c'est la quitte musée a qui a sali si ba musicien chanson patriotique tokufa pour na Congo ti lelo et créer patriotisme na mitema bato. Donc c'est comme ça que l'État fonctionne, pousse les musiciens, les artistes, les pasteurs, les imams à travailler aussi pour le développement de la République. Mais ce que l'État dit, tout le monde fait ce qu'il veut. Maintenant, on va bon samboran. Alors qu'il faut comme un devoir, il y a qu'à participer, il y a qu'à faire participer Moutou Atana Makasi pour notre décollage, pour notre développement du pays. Sinon, à ta présent Angelo Ayeo, ceux qui population participer, ceux qui musiciens participer. Ceux qui sont comédiens vont participer. Ceux qui bino, tu as presse. Vous participez, n'a qu'à éveiller la conscience ya batu. Parce que tout le monde a battu sur internet, le roi bino, sera yekarabe kofinga na kofinga. Tata ya oyo, mama ya oyo, noko na ye, kindumba na ye. 30 minutes. Est-ce que vous avez bateau bon biso anda kuna bango? Parmi bango ils ont un médecin. Lobi otako sala opération moko ya munene na hôpital avant lelo ameka un peu ko se déstresser aboni mutu moko na internet wani ne ko finga depuis tongo tibutu. Mais apparemment chez Ousmane les appels na bateau balinga rango bateau pe batala rango tsoki ozolo bandengo wana biso ngape na koloba étant que journaliste tout le monde a que ben mission musuzo ezali mutu osala na voix na ndenge ya normal bat batala rango te mais o ezolo bana ezana ba insanité na kati bat bazola ndango. Mais bato wana batala rango parce que zangi bato oyo ba ko éveiller ba conscience parce que l'État a imposé na batouté oyo ba simba ka micro koloba oyo ba lekaka na ba média. L'État a imposé na bango te ba éveiller ma conscience à batouana. Est-ce que vous avez que ma chaîne à télévision, internet, il faut la contrôler à fond. Avant l'école, il faut ba olingo lo bana batunini. Olingo pe sa message nini. Olingo te ya batunini parce que tozo kende mabe makasi. Ngala moni publicité masanga ba loba masanga na so meli yango epé so santé. Est-ce que vous êtes sûr que dans un pays mususu oyo bazota la génération future, génération montante, bakotika vraiment publicité les canaux TV à Masanga et zolo ba été Masanga epé sara batu santé. Kolang bana meke bakomi kolang ba Masanga, ba drogue, ba biloko makasi pona nini. Bakanisi ki yango ndeza malamu.
Mais ceux qui sont leaders d'opinion, musiciens, pasteurs, bandeli, imam, comédiens, journalistes, ceux qui ont besoin d'éveiller conscience, nous avons besoin d'éveiller de conscience. Éveiller votre conscience. Et c'est participation à Moutounioso. C'est pourquoi nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité au gouvernement. L'État. L'État est allé dans la branche de la République où il y a gérer via Batou. L'État a géré via Batou. Ministère des médias, Nabani Namutu Oyo nommé ministre de l'information et des médias. Ministère des médias, Boussote Koti na médias, Banda Tongo Tibutu. Est-ce que vous que 90% des émissions de la TV, ils ont des émissions de musique? Oui bien. Mboka nini développaka. Mboka nini batu bazora conscience soki ba émission ya musique kina ya musique kina ya musique. Mboka nini oyo les hommes les plus importants de la République, ils ont des musiciens, des comédiens, des politiciens, des batubaza importantissime kulika batu nyoso. Ba médecin baza wapi? Baza d'importance te kutu ba futa mate ba vanda. Ba enseignant baza wapi? Baza important te ba vanda. Ba agriculteur baza wapi? Bato wala na kabilanga. Baza important te ba vanda. Oui, que mission mort environnement les canaux chaîne la télévision non non mais bah toi déconnecté dans conscience dans la vraie logique ya makambu mais mboka bolingue développer et ko développer ndengeni c'est pourquoi to senga la ministre ya oba ko nommé ministre de l'information et des médias toro assainir na nubiso média comme salité ya koleka salité. N'importe qui journaliste, n'importe qui a salle m'amener à Bouzo dans la TV, avant Nekimia. Tout le monde est responsable. Ceux qui ministre des médias, ou assainir médiaté, au salaire à la média, ou éduquer. Un média éducatif, ou imposer dans la chaîne une émission à caractère éducatif. Au moins 5 émissions par semaine. Olongole les biso diminuer les biso ba émission ba musique na kobina mais tozo bina tozo na l'autre côté mais yango wana pende futaka pona ba chaîne lelo yango bazo balobaka ke non musique yango ezo futa soki ba tie yango te lelo pe na batolo bela pe mama ba chaîne na télé il y a des chaînes oyo batu bazalaka na salaire te soki bazo tia ba musique wana na ba théâtre wana yango salaka ke bango ba vivre papa musique ezo futa conscience prise de conscience. Musique ba musicien on va foutre mbongo et permettra que nani ba travailler bazwa mbongo ngala tuni musique wana o ebetaka tongo tibutu ba émission musique wana tongo tibutu ba émission musique wana za sponsorisé bana tongo tibutu ezo bakise la congolais ni na mutu na ye mwana o tolingi lelo azala patriote mwana oto lingi lelo akoma enseignant lobia koma kotangisa à servir nation mwana oto lingi lobia koma un policier exemplaire mwana oto lingi lelo azala un soldat exemplaire mwana oto lingi lelo akola akoma lobi un fonctionnaire de l'état exemplaire musique wana na ba théâtre wana izo baksela ni na mutu na ye conscience ou bezo baksela inconscience et baksela inconscience tango koma policier a bakisa mi inconscience tango comme soldat bakisa mi inconscience tango comme fonctionnaire bakisa mi inconscience. Alors ceux qui ont mission éducative ils ont les canaux TV bazo la sadena mwana muke civisme la kisinini patriotisme la kisinini mwana zokola avant na kata télévision l'éducation est une obligation pour chaque individu d'une république. Ce qu'on éduque moi dans la télé bien comme pour policier au Kangaï pour une soit salmabé. Vous éduquez TV faut éduquer, il faut des émissions éducatives. Dans le domaine de internet, il faut censurer comment. Oui, dans ma mission, il y a kofinga, il y a kopesa batu maele te, il y a baksa buzo bana mitu ya batu. L'État il faut ça, il faut censurer. Yango na kota mbongo yango sala ba vie belé, o pekisa ndenge nini po yango na ezo sala ke batu bazwa mbongo, ba donc ndenge batu ba belé on yango kota mbongo. Ozo mbongo au détriment de la nation. Parce que batu wana mitu ezobe baba vivre na kati mboka. Ba komana ko buka o l'État ezotonga.
parce que baza inconscient bakoma kotungisa bamama ya bato babimaka 4 heures bakoso mama pa na machette na bango bakati bango parce que baza inconscient. Mais ce que l'État a éduqué, l'État est responsable. Le ministre des médias, n'a information, il faut avoir responsabilité dans Maboko à assainir biso monde des médias. Ministre intérieur. Ministre intérieur à cause de la charge, il y a sécurité à Batuna bien à Bango, comme on dit. La sécurité des hommes et de leurs biens. Mais ministre intérieur, bana oyo bazobo tamalelo bakomi bakuluna. Pourquoi bakomi bakuluna? Il y a des parents avant Nandaku nae, azana mwasi nae 1 + 1 = 1 Nandaku, akei ateze minalemba, ateze minamakala, ateze minamatonge, basi wana baboti bana, papa irresponsable amona rabana wana te, aibi même pas bango, aibite bazalaka wapi, mwasi Nandaku ayebite, ba famille nae ba yebite, bana nae ba yebite, bana wana bakoli sa papa, yore makate ke soki bakangi bana na bakuluna kaka ba mama ndi bakindaka. Maman na mutu aye papa mwana nangai botika papa na yaza wapi ayebite yaza wapi bamibali wano bazali ko bota par-ci par-là sans ordre ba pesa problème makati na république. Est-ce que bike na Congo lelo bana makangu bakomi ko leka bana mariage na ebele et bana makangu wana ne bazali incontrôlé bango lelo bakomi la police asali musala na ya sécuriser bango baye ba BBC babomi bakati liboko otalaka ba télévision te na butu bakati liboko babomi batumbi bapasoli soki ministre intérieur azali oya kozala nommé ayeba ete moko na moko ya bana oyo baokata bato maboko oyo bazoboma bato soki asali na bango eloko te mpona empêche batika kosala bongo nzamba watuna ye na nsima ya liwa na ye ozalaki ministre intérieur osalaki nini mpona empêche wana. C'est pourquoi biso na islam tozana wabengi la charia islamique. Il a qui c'est nini? Nzamba bina Coran wa fil qisas fil haya. Soki mutu abomi boboma ye abomi. Procureur général a sali enquête. Et monani noir ciblé était ya boma ki nanko. Procureur général et sengeli ordonné ba boma mutu wana. To bomande ni tant que ba droit de l'homme et comment les lois mutu suka bomi mutu moye ba kangeza te droit de l'homme ko bima. Droit de l'homme ya oya kufi ya o ba bomi ezate. Kaya mutu ba bomi. Te kaya mutu ba bomi. Natoni droit de l'homme ya mutu ba bomi. Mama moko boya otina ko kozwama pa na zemi na e bana wana machette bakangiye ba pandie libumba bimise mwana mobimba. Maman wana babomi maman wana droit de l'homme likolo na ezate ezaka likolo ya oya bomi. C'est pourquoi mon pays lokola Arabie Saoudite okotambola banda 0h 6h mutabengo ata na nzela peso mbota zate tout le monde est libre pour anine muto ayebi ke soki na sali mabe awa ekosukelanga mabe. Donc l'État il faut akwisa ba loi, il faut qu'on applique ba loi. Tout le monde a mingi ba policier baganga awa oyo dato kangi déjà 10e fois yango tozo tinda e na parquet suka nango bazo bimisa e ba otika e mais juge wana oya bimisa ka kuluna wana oya bomaka batu wana pona nini ba otika e ba sala na nini ministère de justice faut atala makambo wana de près pambate a cause la responsable na miso ya Nzambe ya ba dégâts nyonso oyo bana wana ba okoma kosala to na ministère na loba ya santé. Ministère de la Santé est en charge de la santé à Congolais, la population. Ministre de la Santé, oyo bakonomé le gouvernement de Sika. Soki mutumoko a koufi dans l'hôpital général. Soki mutumoko a koufi dans l'hôpital nyonso mokili. Parce que azangi 1000 francs pour na bazongi samwana na emai. Azangi 1000 francs pour na bazongi samwana na makila. Ba négliger mwana na ti mwana na ya koufi. Aleli na kombo na yo ministre de la santé nzamba kotuna yo zalaki ministre de la santé ozalaki nini pona mama wana mwana na ye bazongisa makila hôpital mo eza cinquantenaire nga chef aleka na mona nga mutu te bayaka te pona bato yo vanda ngitasa yebisana jamais aleka na cinquantenaire na moni bato lokola na mama ye ezalani non yo za mtu média faut wana il faut que okende kuno ke tuna bango moko yo za mtu média wana il faut okende ko tuna bango moko na ebite pona mais yo eta mtu média information ya nini
na yebite faut que ne kuno que tuna bango on dirait si comme inhabitable on dirait doit vendre rater alors que ça va hôpital oyo il fallait qu'il va congolais ba tonda kakuna tango azana mbongo na tango azana mbongo te l'état azana devoir repérer sa bango soin l'état azana devoir repérer sa bango soin ce qui muto akufi parce que l'état a payé soin te d'ailleurs kutu ministre oyo moi sina robela mbangu na mama na wapi na France PDG mo entreprise moi sina beli mbangu na Inde nzamba lobi o bozela nzamba bina Coran innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum liwa oyo bozo kima bino boza ba dirigeant olebo tonga ba hôpitaux ya malamu olebo tchaba kisi na ba hôpitaux alors que moyens zali république ezala mbongo boboyi ko tchaba kisi ya malamu boboyi ko tonga ba hôpitaux ya malamu basi na bino moye bakota ba hôpitaux ya mboka na bino ezate bokomi ko tinda bango na poto po na bakima bakufa te na Kinshasa fa innahu mulaqikum liwa wane kukuta bino na basi na bino na ba hôpitaux bokima kalibanda wana thumma turaduna ila alimi alghaibi wa shahada simana yango bokozonge pa ya nzambe oyo ayebi oyo bosalaka ya kobatama na oyo bosalaka ya polele fayunabbiukum bima kuntum ta'malun nzamba koyebisa bino moko na moko bozali kosala. Moi je trouve ça normal. Ministre de la santé olo tchaba kisi na ba hôpitaux ya Congo o tchaba kisi te moi sino abeli otine na France ministre de la santé otine moi na France siko ba hôpitaux hawa mzana ngoni nani okende kuna soki moi sino ministre akete nani okende kuna alors et la kisi que non négligence eza makasi oyo akoya ministre de la santé à s'intéresser ayeba yete eza devoir na ye santé ba congolais soki congolais kufi même pona lito ipasi ba hôpitaux na biso ko pesa ye kisi te nzamba kotuna ministre de la santé yo osala ki musala nini c'est pourquoi te belé ba kota na kata lifelo pambate mais yo détruire toute une génération o détruire ba vie na ba vie ya ba umbu ya nzambe nzamba otika ote micro na oyo songa na zuna buki yango sani ofunda la police bon te hein non tu non pas journaliste yo répondre à te ba question za nga ba réponse za te toza na kiwaze kwa awate toza na otuna miko na o senga na buki yango ofunda la police te o futela nga kaka ofunda la police te ke nga pa na nga o futela nga ko somba mususu point na futa po yango nde na sayela mususu pose loko na babysit yango te pose loko na babysit sikoyo mutu aza ekelamu ya nzambe mutu aza ekelamu ya nzambe azala pauvre azala faible azala handicapé azala aveugle tangu yo oza ministre pour nous servir ye soko servir ye bien te nzamba ko tika ote onokole ekelamu na ye nzamba ko beta o fimbo avant kufa oyoka kate batu mutusu bakufa kata mtolela ya zate a dirigeaka batu oyoka kate batu mutusu bakufa kaso tanga kombo na ye batu bia wana za na lifelo keba na malédiction ya masse soko moni masse population peuple ezo maudire mutu moko boye parce que a diriger bango parce que aza ministre na bango ata beti kara malédiction wana va kufa ekomela ye Chosman tout ça musala za par rapport il y a temps toujours cité déjà mais na roza na question mo retourner à suka to lobeli patriotisme na yamba que tant que congolais mais aux musulmans lelo yo ozolobe la patriotisme o ezali devoir oyo atana courant lobby ba lobby kolinga mboka na ye eza réparti na kondima mais toloba penanu potoshite toloba penanu na makambo ezo salama na islam lelo na Congo ba musulman bazo bunda en plein ramadan wana ezaki patriotisme tokoshite wana ezali kozanga pe sens ya responsabilité otoloba awat l'autre parlait sur la responsabilité o wana acte otangi wana so esalamaki parce que nga azali na Kinshasa te namonaki yango te yo ozalaki wana ok prophète alobi moto akomona mabe na maboko na ye apekisa opekisaki nga natalaka ngo na musika nazalaki te oyokaki ntango oyokaki prophète abi soko okopekisa maboko na yo te pekisa na munoko na yo na maloba na yo na micro na yo osali opekisaki na luka ndenge nini akokutana na bato wana nasala baémission bamusuti lelo barépondaka nga te bato bayebi bayebi alors oko dénoncer ba méfait même quand na émission na oyo parce que ba méfait sengeli ezala dénoncer
muta bomba kamabete ezali kozanga sens ya responsabilité pe moko na moko ya baye oyo basala kibongo bakotuna maipa ya nzambe pourquoi basala kibongo. Alors ndenga azalaki ate moyena commenter ngo mingi ezati mais nalobi anemo ezali kozanga responsabilité. Et aujourd'hui je suis venu m'adresser aux Congolais. Naye ko s'adresser aux Congolais au baza peuple. Naye ko s'adresser aux Congolais au bazali bongo ba dirigeant. Naye ko s'adresser aux Congolais oyo biso nyonso tolobi tolingi Congo. Congo aza lokola mama na biso alors to servir ye na tamuke nzamba pesi biso revivre. Si vous avez 50 ans, vous constatez que vous avez 200 ans. Vous couvre peut-être après 5 ans, après 10 ans. Servir Congo dans le monde. Si vous êtes jeune, vous avez 17 ans, 18 ans, vous êtes comme responsable, vous dirigez une partie à fonction dans le Congo. Il faut être responsable. Si vous avez un micro, vous avez une télévision, vous avez internet, vous êtes responsable de la conscience. Ceux qui ont bébé ici, ceux qui ont bon ici, donc, moko na kati na biso za responsable. Pe nzamba kotuna moko na kati na biso sur responsabilité na ye. Congo eza na posa ya participation na biso nyonso. Congo eza na posa ya libanga ya moko na moko. Congo eza na besoin to maudire lisusu mboka na biso te, mais to koma ko bénir yango, pe to koma ko souhaiter yango bonheur éternel. Merci wane zalaki chez Ousmane tokomi na suka émission na biso nga pe na kosi saboete sans que na remercier na sima caméra ezali ndeko Sinège kwa ya Aigle d'image ndenge zala kaka mon papa mon 2G Lukman Mundingumba Levier Babimboli agence Padem au Versi HM Henri Modogolongo ya Mustafa Kobange assalamu alaikum nde na ibsa bino ka ke consommons congolais Y243 tuza awa na kati yo pesi assalamu alaikum bande ko bata biso baba congolais ba kono so tende baza ba musulman na pesi ya Mustafa Kobange no yo pesi mbote na arabe faut pesi ba congolais mbote na lingala na pesi mutu moko et bon baba tikali na pesa bonsoir ou bonjour donc Y243 ndé na bisabino que donc consommons congolais couturier donc Ravel Wenga masananga kati Emmanuel Moussafu tanga pena pesa mbote bambote sera yo moko de bandai Chusman tanga pesa mbote yo pesa ka bambote mais oui na pesa mbote na pesi mbote na ba congolais nyonso ya mibali na ba congolais nyonso ya basesika bozwami pe na lobi ete kimia bolamu na mawa ya nkolo eza na bandako na bino totombola ekolo na biso Congo ensemble. Merci ngape wabino tokutani mikolo mizali ko ya na émission mususu bai Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala